Infosys, Botala Infosys, Botala Infosys. C'est Evan Omboka. C'est Evan. Tu baiseras vraiment les Deiko. Et tu vas baiser les Deiko. Bonjour à tous et à toutes. Une fois de plus, merci. Nous continuons toujours au service confiance dans le site nabino info16.com. Le lot toyé na l'isouta libongo ONG rentrée scolaire dans le Kinshasa. Tout le monde a bandé biso. Il y a ONG oyo ba ko pesa bana bitike bana bazo souffrir dans Kinshasa, mais il y a quand même des Congolais au bazo penser na bango entre autres bandé biso pour vivre ndengeni activité ngoleka et après to kutana bango to koyeba. Pourquoi avoir organisé une telle activité? Pour nous créer ONG, est-ce que le lobby est sur tous les détails pour vous voilà, tout le monde est tout le masolango esama awa nakati ya commune ya amatete ndo bana bino ko s'abonner et ça avantage pour nayo de façon que information mon côté awa nakati Kinshasa partout à travers le Congo beaucoup bon kozanga yango voilà tout qui place na activité. Les ONG, les OSUNA, n'a pas pagan, n'a pas chrétien. Mais beaucoup plus, les OCPLA, qui sont dans l'église, pour les gens qui ont la foi moko. Ton côté a dit noté. Mais la Bible est l'objet de la été. Moto oyo apesaka, mobola, yende a pambolama. Nous sommes dans la personne de pambolama. Yamwana, to sepeli. Tokabola na babola muke oyo tozana ngo. Amen. Amen. Bokoli bisabiso. Et aussi tamponi. Mbongo esika totindaki. Baye la biso biloko a partir ya banda biloko et dans le comité. Ezoya. Ya otolobi ke lokola classe bandi. Toko pesa nanu oyo et yaki liboso. Oyo etikali tango boya. Toko benga lisusu bino topesa. Tokola masapatu, tokola la uniforme misusu otoza na ndambo. Soki peut-être mwana na yo azwi kaka kaye na bik azwi uniforme te boyeba ke ezali. Maintenant nous et comité. Soki mwana azwi keti te keti ya kala mpona bana oyo eza bakota classe bakokende nango baonani bakoti te bakende ata na lago. Tango koya tokopesa po biloko nyonso tosombaki mpona bino. Est-ce que tolandi? Amen. Minerval biso tondimi tokopesa mais sikoyo lokola nanu koli nyonso eye te tozopesa bino oyo ezali oyo etikali ntango tokobenga tobakisi. Est-ce que olandi? Olandi. Kobeta motema te. Mama moko ayena bana ne mapasa. Bona mona kiso na pesi moko na pesi muzuzu te bitumba. Yango wana toko pesa famille moko. Oya kotikala toko bakisa tangu biloko nyonso koya. Est-ce que tolandi? Tobeti maboko. Na programme na biso tolobaki tosunga 60 bana. Mais oyo ezali awa eza nanu échantillon ya premier groupe. Tokobenga lisusu deuxième groupe ekoya, tokobenga lisusu troisième groupe ekoya. Po toza mpe na bana lemba, toza bana mosu ya kisensu totalikanga. Yango tosisa ntango ya kisensu sesoyo ntango matete. Et puis autre que les Bikanga, dès que nous avons aussi dit ça, la lemba. Tiens, boye, et maintenant qui nous trouve le téléphone, à la carte de l'issue. Yamwana, toko senga lo sambo, avant de porter en activité na biso, yakopé sabiloko, pe kokabwana. Maman aimé, ako tika programme nyonso na maboko nzambe. Dans nos pauvres frères à l'Éternel. Papa, tu es bien, Seigneur. Papa, si tu es là-bas, on va t'en mais il y a un
Papa doit le plus de parce que nyonso c'est pour ta gloire. To détruire nyonso ezali ya yo te kati na makambo oyo au nom de Jésus. Tozenge te Seigneur manifestation ya loboko na ya nguya. Yango nde esala. Tike te Seigneur moko na moko ya bana oyo ko recevoir biloko oyo. Et servir ye pona oyo ezali Seigneur de tout ça instruction na ye. Et servir Seigneur de tout ça pona tina l'éducation na ye. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Pour te couvrir nyonso na makila na Yesu. Tozenge te loboko na nguya esala musala ya nkabo. Na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo le tosengi pe tobondeli boye. Amen. Amen. Exaucé. Allez, exaucé. Et bon, on va hein. Maman dit donc. La mise à tout, c'est pour rappeler la monnaie à One by one. Nani, legal bosso. Tala kuna. Nina yaka. Moïse. Moses. Voilà, on a toujours vivre Nengenini au président, il y a structure à distribuer la fourniture scolaire. Et puis il faut signaler que les gens ont des catégories, ils ont les premières catégories, ça, on a donc sac plus des cahiers, uniformes. Donc ça prouve que moi à cause de la classe, donc à cause de malamu, cahiers zali, sac malamu, donc ça, chichoter. Mais de véritables sacs vraiment de zomonana boye, nous faisons les malamu pour dire que biso batua mitia malamu bozolanda votre émission à travers le monde. Vous pouvez aussi emboîter les pas, contribuer, toper, aider bandeko na biso na volonté au bazanango bozomona bazoza masoloka basambole balisapo o bapesaki biloko bazoki mbongo mais ezomona te mais le peu au bandeko na biso bazaki nango voilà ndenge nini baza kopesa yango en toute transparence. Donc parents bazali bana bazali ndenge bozomona baza kozwa yango wana boye. Donc merci na bandeko na biso ya aide sociale au foyer démunis et orphelins. Donc baye bazali na mikakatano baye bazali na ba difficulté na ba foyer na bango baye pe bakufela baboti. Donc bandeko na biso ya ONG otozomona awa na mokuse a Sofodo. Donc on est dans monde bazopesa babiloko vraiment merci nzambe toliki ete arozanga te ko pamola bango. Donc bino sope bozanga te ko contribuer ne to baka na structure na biso moto ya sika bango baza bato ya sika na ba activité bazo sala. Bon, bonsoir madame. On va tellement
Qu'est-ce qu'on dit? Voilà, on a les Bongo deuxième partie. Il y a activité dans le bisso. Il y a la première partie, sac ezalaki, uniforme, bakaye. Mais dans la deuxième partie, on a juste étui et puis quelques cahiers, na couverture pour protéger les cahiers, pour dire que volonté zali même à coquille et puis c'est moi qui passe pour na ko sala ke batunyo so banyo so bazaki a bazo amoni ba meke ko sala effort que batu ami balé moi ndamba kayi wana boye ba ko zo to senga na ndeko zo na biso à travers le monde. C'est le geste qui compte, le peu aux anango ce qui peut beaucoup ba ko salisa bande ko na biso ya aide sociale aux foyers démunis et orphelins et ko zapenza amala mingi tala makanisa boye un moto le la ke biso ba congolais mutama be biso ba congolais to ça n'a raté, mais quand même il y a des congolais ceux-là qui pensent aux autres, ceux-là qui ont le souci, la volonté d'aider et de soutenir nos foyers. Donc on dit pasteur Nabiso le millionnaire, pasteur Dadi le millionnaire, il vient fraîchement de l'Angola ensemble avec Bandeko pour vous en apporter aux Nabiso, Bandeko en Afrique du Sud, bon babi Keba Kwabongo Koide, Bandeko Nabiso, Bozomona donc Banagnon se bazui, mais quelques cahiers tikali pour dire que ce que l'on a bolingonyo so donc aux angate comme on a ma pamboli et ça quand tu fais ta cana vous avez toujours na kati ya www.info16.com soit vous tapez YouTube Info16 vous avez nani makambo les cas tobaka même vos fêtes de mariage, d'anniversaire, de baptême, matanga. Donc c'est simple, vous entrez en contact avec nous, Tourouya, tout ça, nos couvertures, il y a des événements et rapidement vous avez les images. Et Kendagi Boye, caméraman, on a quitté à Bungusa qui va image. Non, non, chez nous, vous entrez en contact avec le site Nabiso, Touye, tu as image et puis nous sommes voilà, maintenant tu reçois. Bonjour Yaya. Bonjour Yaya. Bonjour. Comment on a aussi bakaye boye au sepeli oui c'est bango nini oui c'est pasteur nini Merci. voilà merci beaucoup au moins moi là Abidjan Kosenga merci c'est déjà une bonne chose toujours continuer voilà bonjour ba Yaya bonjour tomonio na sac na kaye na uniforme et salut on est bien salut bien ni no ça pasteur na CP makasi bo bandeko pe bazolanda yo bamusu bana mtia malamu osenga na bango nini merci OK merci beaucoup toujours continuer kaka ya ah comment on a Gradi. le makasi comment on a Gradi. on a gradi ouais ko ça nina Naeka kozwa basai. on a basak autant en classe Ah. autant en classe pour la nini Pona mayele. voilà moi à répondre très bien alinga autant en classe pour azwa mayele lobipe akoma moto ya na mo pena jina yo wa comment on a Peter. loba makasi nani Peter. Peter ozana esengo pour nini ah Peter azana soni ozana esengo pour nini Po ndenge bapesi mo. pour appeler nos biloko autant on a classe ni Deuxième. Mati deuxième il faut tanga malamu hein on toujours continuer Yaya ozuba kaye na mona uniforme nini roko yipsa na bandeko bapesi bino biloko Merci. merci on s'appelle Makasi merci beaucoup voilà tout le monde peut parents peut baza accompagner ki bana mbote mama bote papa tokutia boye na bandeko na biso ya asofodo bapesi bana bakaye esali ondenge nini
Bon, et Salinga et Sengo El Bosso na pesi na nzambe merci na initiative oyo papa Pedro Asali pour na ko sunga ba parents ba orphelin na ba démunis o bazanga ba parents pour ba parents belé ba botaka bana ba yebiti na etité ya bana te ba yebi ko sundola mais nzamba azuma ye la cheka tina ye na tinete asunga bana oyo yango nazo pesa bango merci nzamba ba kisela ba mayele musala oyo kende liboso e katala na katikati te pe a continuer ka kosunga toyebi ete oyo apesaka parce que asofodo elobi kokaba eza kobombisa ayebi ke oyo apesi bana oyo abombisi yango un jour nzamba kobakisela ye oyo ya koleka na pesi ye merci ba merci ebele na oyo nyonso oyo ya asali na ntina bana na biso nzamba pambola ye. Voilà, donc nous continuons avec le président Pedro le millionnaire. Donc Nengi Azobake Kokaba Eza Kobombisa, Maman Kokabeza Kobombisa, merci. Babombisi Mionine. Babombisi biso bolamu, o basali biso. Po tondima kite, donc totelengani donc na eloko ba pesi biso kokabeza kobombisa yango totondi nzambe azongisa ebele place ebimi bango. Tout le monde avait un James Bazu Bambongo, Baby Kosa Sabadoute, Kolia la Combo Yabatu, mais tant besoin de monde de quoi boyer. Boyer ça va en ligne. En tout cas, baza honnête. En tout cas, basambelaka. Pona ko pesa ndenge ba pesa li bango, baza honnête. Yango na sepeli. Toujours quand on a kati ya ONG, bandeko na biso ya Asofodo, na kati ya commune ya Matete au place siège na bango zali. Pour vivre ndenge ba distribution ba fourniture scolaire et outil bongo kosalama bakaye tikali tobite tobe yango libala kana bien ndenge nini bon na ebite ndenge ni bokobenga mais pona ngai tobengo ka bongo libala kano voilà libala kana batu ba lié ba meli ba sepeli biloko tikali Pedro le millionnaire ya makanisi millionnaire ya mbongo be millionnaire en tout. Omoni en état chrétien. Millionnaire en tout. Cause la millionnaire zo qui peut taiter. Soki nazo tanga kombo ya mutu moko na respectaka mingi pour moi na neto zakanaye dokolo. Azalaki multimillionnaire na kokoloba. Mazalaki mukuse mukie mazalaki na mbongo ebele. Et yango ngai naza millionnaire na makanisi na mbongo na nyonso. Pour créer ONG, le Tomoni boye ko pesa bana badon tonte ba mbongo ngo utu. Bon mbongo e uti na moi misala mikemike to salaka. Eza ni église ni individu moko apesi biso. Biso moko na groupe ao. Moi mutu mota sima na bino. Te mutu mota za la sima. Bolo ba boye to bi ke ba congolais bon passez-moi le terme bo assurité. Lobe comme mambo panzana o mutu bo kimina mbongo ozaka yo moko le tout puissant yo moko président yo moko fondateur yo moko chargé de nini bien ndenge te toza groupe ya 7 biso nyonso moi muke to salaka na ba salaire na biso tozo cha muke po to sala activité to sala ke konzo tozo boaka moi $5 moi $10 nde to kangi moi somme moko boye nde to lobito somba to pesa premier le deuxième lope ezali. D'abord, nous tenons à vous féliciter. Pour la transparence, honnêteté. Mais est-ce que les conditions sont bien? Ce que vous avez bien. Telikanse ko sukate. Nde tozo senga na ba oyo. Peut-être ba ondima ko sunga biso. Na ya muke ba soutenir œuvre oyo po lobito sala ya koleka. Intérêt à koyiba ezate soki to yibi ezalo ko to yibi na propre ndako na biso bino va passer ne le banzambe liboso mais ma bene na CCC de Gebele te wana ezo dépend na mutu to ko lobela ngote mais kozala musala na nzambe ezo komisa ye parfaité tozo komisa ye sainteté mutu no azala na erreur to se corriger comme quelqu'un na erreur en étant serviteur de Dieu pas ça qui cherche ces amunene pourquoi qu'on dit ma chantier à boyer. Donc, tu 1000 personnes, on peut se faire 2 personnes, ils montrent qu'ils ont représenté leur côté. Et puis, sur base, il y a critères. Bon, d'abord, pour la ça,
kisasa eza monene topesi mokie toza na adage moko bato ya mikili ya poto bato ya français balobaka la plus belle femme donne ce qu'elle a biso mpe oyo nzambe apesi biso ya mokie yango tozopesa critère concernant critère oyo toye oyo tozwili bango na contacte bamama na ngai oyo baza baencadreur ya bacellule ya baeglise basi bana na bango te bana bandeko na bango biso bazwi na bango babeti bakope baye na bato na bango bapona suka na yango bapesa bango bambongo biso moko tosalaki recensement nga moko en personne na matiti kisenso ya likolo kosala recensement namoni ke moko taza na lien ya bato oyo bazwi bango donc par bango nde esali ke tozwa bamembre oyo ONG existait depuis combien de temps? Par la grâce de Dieu, ONG existait depuis 4 mois. Le Kola Tozaki déjà dans ma kansi ya kosunga. Vitesse bonene 4 mois mbamo baction minene boy. Te vitesse eza kaka par rapport ya ndenge biso to kanisi. To moni ke lokola to komi na rentrée scolaire classe de G bandi et sengelaki moi mukyo toza nango to pesa po toza ba parents ba orphelin baza bana na biso basi ope bakufeli mibali baza basi na biso na terme toko koloba pe ba mama na biso misu pe baza bakoko na biso yango wana tomona ke mukyo tozui to pesa première lot deuxième lot to kanisa sou po to pesa lisusu. Voilà pour tout Kabwana yo et ça battu bazolanda à travers le monde, Afrique du Sud, Japon, Chine, États-Unis, comment l'Europe, nini pour souvent j'ai toujours l'habitude de dire que l'Afrique sera bénie, mais l'Afrique ne sera pas développée. Mais la personne qui va développer l'Afrique, c'est nous. Quand nous travaillons, nous allons amener le développement dans notre Afrique. Comme le Congo, les pauvres ne cesseront jamais d'être pauvres. Mais il y a d'autres pauvres que Dieu va les bénir pour devenir riches. Tant que les pauvres sont là, nous, que Dieu a donné peu, nous allons amener l'aide à eux. Si peut-être toi qui me suis, tu es frappé par ces messages, par cet acte, tu peux toutefois nous contacter. Notre adresse est à Kinshasa. Nous sommes sur le quartier Mongo, numéro 70B, dans la commune de Matete, la ville-province de Kinshasa. Numéro de contact 09 plus 243 plus 243 09 73 25 11 22 09 09 73 plus 243 9 73 25 11 22. Bon, Angola. Angola plus 244 940 29 20 33. Facebook Nabiso Ezali Asofodo ONG. So quand na Facebook au na page oyo totie banderole Nabiso yomo wo comprendre kaka. Donc page na bango Ezali Asofodo. Mais vous rappelez qu'à mon droit sur libala sur qui ni peut boyer. Bon libala bosembo waneza purement pona bateau balingi virtuel bazala besoin conseil en ligne. Bazala besoin ya ba mabale salamaka kuna au place au salango. Bon mabale salama soki mutu na mutu bakutani par Facebook ba yokani ba monani bakoko salibala wana ezo engagé ngaité mais biso beaucoup plus libala bosemba ngona ba célibataire na kati. Oui ba célibataire bazali pour te préparer bango na un bon mariage. OK, merci beaucoup président Pedro le millionnaire. Le millionnaire en personne. Ah, bah oui, les millionnaires. Hein? Bon, et moi, quand même, tous dans la condiment. Merci beaucoup, pasteur, pour ma soigne, vraiment. Félicitations une fois de plus. On trouve pas maman, tout le monde qui va accompagner Kyo. Voilà. Non, tout le monde, maman Mikolo. Vraiment, maman Mikolo, pour les cannabino. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Voilà, bande de landa yo ni noko sabango na ndenge maman sur le kia. Na sepeli. Et puis likambo ya koloba moto oyo aza millionnaire ezali moto oyo a impacté par exemple 1 million de personnes apesi na 1 million de personnes moto wana nde azali millionnaire mais oyo azwi na 1 million de personnes ye azali pauvre mais oyo a impacté apesi
ye oyo abandi ata na 20 enfants oyo déjà abandi kokota na rang ya bamillionnaire parce que impacté na 20 personnes yango wana azomata sur le plan ya bamillionnaire. Merci beaucoup tozi mama kombo nani? Kombo na ngai Nadine Yongo. Nadine Yongo bana avec Facebook voilà balbazo à travers le monde. Oui ba pe libanda. Ah oui, na libanda oui. Est-ce mboka nini? France, Londres, donc partout, même aux États-Unis. Bon bande ko France na bande ko Londres ne bande ko États-Unis na boka Nadine ndenge nini nazo biso mama activité leki nini ko senga na bande ko za libanda et puis moi aussi par rapport à Orange. Bon, pour le bande ko libanda par rapport à idée au président Biso Sali, ceux qui va kozala na moyen basunga biso parce que ça idée moko ya bien les aider batou surtout ba oyo bazana moyen te ba orphelin ba orpheline ba veuve, c'est un peu ça. Merci maman Nadine, maman Facebook. Et maman comment nani? Ah, comment on neige lui dit ça? Neige. Oui. Neige à l'écolo. Pembe. Oui, voilà. Pembe, pembe, neige. Voilà, activité aussi là. Et là on est au CP dans la activité. En tout cas, plaisir est trop comme on a que Zaki première sortie na biso récite ça vraiment total parce que bananion so bazui vraiment ba kokka ko zoapé etikali c'est on a biso ezaki manifestation et qui très bien l'équipe qui toko vraiment. Na pote pour yebani. Oui, na yebani. France, Canada, Belgique. Pesa mbote ndeko ya yo na Canada partout pour ndima. Frère Siloé. Musala ngwe monani wana lukango silowe musala ngwe monani maman nansi na Afrique du Sud musala ngoyo jelo diangala musala na bino ngoyo musala ngolo vraiment o ezelo ko ya biso bana ndaku malish musala ngo première sortie na biso ezaki ya ngoyo en tout cas pour soutenir œuvre oyo eza vraiment malamu ningi nzambo pambola bino pambola biso pour que tokende liboso voilà non même pas en fait souci à sofodo eza pona kosunga ba famille c'est vrai tant que traverser nango eza toujours traverser un moment très difficile. Et geste auto sali, j'espère que Swingi ba famille est belle. Prochainement, tu as vu que tout ça sous Yamine avec l'aide du Saint-Esprit vraiment magamine nezo. Yo cheni yo contribuer. Yo contribuer. Ah Swingi bakasi. Ouais maman a déjà cheni le côté mais maloba ande maman n'a dit pas que tu battre bien maman Facebook. Ta maman Facebook. Bonjour papa. Bonjour papa. Tu es qui en a matete, tout mon activité n'est l'équipe, vous distribuez la fourniture scolaire et pas yabana, sans vous flatter, ça bloque tout le monde pena, mal besoin matete, na quelque chose de mal bloque à boyer, qui bloque à boyer moins dans vos agues nango, mais là on peut sous pessinga sur sengo, bloque qui batte belete. Moi na bazu 7 cahiers, 8 cahiers, na ba sac. Pourquoi boyer qui quantité mais boyer qualité? Toligi qualité pour na ezali œuvre tobandi ezali que échantillon moqué mais le binzambe akosunga pour que échantillon ekoma ebele eloko nyonso ebandaka na moko mibale misato moke ndenge bandi je pense et continue pe bande ko mosusu baya ba maman mosusu ba continue biso pe bana peut-être salsa bana Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa. Bon, il y a un peu sur le but voilà. On le va payer. Le bapé, le bapé, nani. Yo, c'est quand on le battait. Voilà ton question. Non, le bapé. Je pense. On le battait, on le battait. Comment on a? Comment on a Myriam Moussoulou. Et là on est poussé que pour na, on s'adhère na katia à Sofodo. Le poussé pour na aide au président Bisso, au sali pour na bandeko. En tout cas vraiment. Zambia sunga biso abakisa apesa susu ya mingi susu auto aider susu batimisus. Yaba na pote bani. Mais ben na. Na bandundu. Et ben na Kinshasa. Na Sud Kivu. Merci beaucoup madame. Voilà, pour te clôturer maman moi loba na ndenge sur le cœur. Nga kongo na ngai maman Pascaline Musoni. Ya mingi ya kolobeza te po bandeko basi balobi presque nyonso. Bon, na remercier kaka Nzambe pe na likanisi o ayebi na kopesa na ndeko pasta pote ameka kokanisa pona bana o baza ba dominina ba orphelin vraiment Nzambe asunga e makasi eloko oyo ekende liboso.
oyo nazalaki nango ya koloba yango wana mpona bandeko baza na mikili ya poto napesi batante na ngai tante Noël tante Germaine Eric mosusu Vervoot na Canada baza ebele donc moye natanga bakomona bango mpenza ekozala chaîne molai. Voilà, merci beaucoup maman, tout est bien qui finit bien, Pasteur. Mais on peut dire attendre de Pasteur. Pedro le millionnaire. Comment ele kilo minga? Comment ele kilo? A primeira coisa é o Sangolano. Agradeço a Deus porque ele fez tudo que tudo passa muito bem. Segunda vez, muito compromisso, muito saudação na minha família que está em Angola, precisamente em Luanda. Irmão Siloé, Frei Siloé, olha, o seu beijo está aqui. O Gelo, Mamãe Nancy, todo mundo que está me seguir, que está me assistir na televisão, muito beijo, muito beijo, muito beijo. Je n'ai pas beaucoup à dire, parce que comme ils sont nombreux, j'ai dit merci à Dieu et je salue tout le monde qui me suit. Merci beaucoup, Bishop Simbote, particulièrement na berger, top frère Richard Madeka, on a séjourné à Kinshasa depuis une semaine à Nabiso. Merci na Binoso, vous avez qui en apprendre en Nabiso. Donc, bon continuer comme ça, la Nabiso confiance dans la www.info16.com. Notre but que toutes vos activités, c'est simple, on a Kinshasa, vous entrez en contact avec nous, vous avez bon mariage, vous avez bon anniversaire, vous avez bon matanga, événement nyonso, vous en avez pour ça, et puis sur nos gens, et le même jour, vous avez une image dans la photo, vous avez une image, vous avez une image, et tout cela qui bouille, pas Nabiso, et ça l'a raté. Merci une fois de plus, Nabino, Nzambabati Nabiso, Netokutani, à la prochaine occasion. Ciao. Botala Info16, Botala Info16. Botala Info16, Sit Ivan Omboka. Sit Ivan.